moi moké, hein, parce que ça n'a pas de côté, bazo s'inquiéter, la vérité, ça moké, et puis, dans le bas militaire, mais dans le bas où il est essentiel, on a protéger, moi moké, bakaya, hein, n'est qu'à égalaka, donc voilà. Si, si. Mais on a bien, on a coup, et puis, voilà. D'accord, maman. En tout cas, ndeko nanga Esther, na banza na ko yamba pe bandeko. Bandeko pe ba ko leka de façon que biso nyons tout solo la to comprendre. Est-ce que okoki ko pesa biso kaka moi définition moko ya mukie na ko talisa makambo yo e bandaki ndenge nini, makambo yo tie koma boye, makambo yo nini ezo pousser, makambo yo mekana nous ko expliquer biso moi muke to luka pe to comprendre po ti lelo biso ebele to comprendre na biso elo moti to monika bitumba batu babundi ekomi mbila ekomi ba garde à vie to mekana nous ko comprendre moi muke c'était quoi oyo elekaki na mukolo ya dimanche ezalaki vraiment nini mekana nous ko éclaircir moi muke communauté ezolanda yo. Bon, ok, na dimanche kaka, parce que les soirs rendent ça fait longtemps. Moi, parmi Batou, quand même, les drapeaux na été rendus et fil entre biso. Parce que tant que ce soit na Batou, tant que bunda na Batou, et ça Batou nan to monanate, nan to fandate, nan to liape place mogote, mais au moins na moto abimisi caméra na ye, abani ça la live sérieux, sur vina yo, sur bana na yo, sur ta na yo donc vina yo. Na makambo oyo ya yebite donc na za clair place wana rando oyo zo sala mana batu oyo to yebani te to kutana te to solo la répéter mais et comme on voit en plaire moko ya grave et puis ngana lo baki que non ngana robima neti mbika pona ko meka ko arrêter parce que rando eza mingi na Hollande eza mingi batu ya Hollande bazwa ki en tête nango par rapport à Bato à Paris, ou bien Bato à Mboka Mosusu. Tellement ngai naza awa. Donc na baki ok, na mbala oyo, na kosala tout, na koluka tous les moyens pour na mettre ko stopper, na moto sala makambo na ndenge na ye. Donc eza lelo te et bandaki je crois il y a 2 mois passés, te na banana pétition, na sala pétition, bino nyonso bomona la chaba en tête à Batorando ou baza na Hollande parce que na lobaki mutu na mutu o aza na mboka na yo amoni ke mutu abimaka na internet pona ko salir ba femme congolaise na ndenge ya ko finga ba mafinga o ebimaka na rando bino pe bo sala na ndenge na bino ngana Hollande potaki gara le kwa makambo eza na l'état ko chaba kombo te. Ouais, na utaba kombote na banaki na pétition abutaki vraiment na eloko parce que justice epekisaki mokolo oyo asalaka makambo awa na Hollande ya kosala ba video ya mabe mais oyebi justice ezalaka neti ba réseaux sociaux eza protégé pe na baloi nango donc neti mafinga kaka boye na justice ezokonte te ok nga na koki koya na lobi ke no moto azotumbola nga donc aba benga ngo ko peste donc balobaka nini na français bamo ezokimanga excuse nga mais eza lokola kotumbola moto verbalement sans acte physique. Donc Facebook, YouTube, presque les réseaux sociaux, tout est protégé contre Ango. Ok? Nous avons tout les réseaux sociaux, nous avons bloqué Motoana. Mais en plein d'Ango après, bateau batalaka, like, partage, et vous savez que rendre et c'est stoppé. Donc on a joué qui avocat déjà, ça fait au moins bandaka ma pétition, to continuer à bango koluka moyen nini et ko stopper, la ligne à calme. Mais chaque fois que vous avez un bureau d'avocat ou bien la police, tout le monde a besoin de cambouille grave parce que tentation physique est zate. Attends, tout le monde a simani dans autres thèmes, tout le monde a bondi thème qui les zate. On a la PC d'exemple à Bamboka Mososo, te bota la kuna babunda qui basala qui bobasala qui mais comme les en Hollande te badaros en considération te. Bon, les autres kata procédure mbila tazo continuer kolandela, azolandela donc live tout ça la mafinga, ils aura déjà la police, ils ont bien
interpréter en néerlandais parce que dans la mine na lingala bazo interpréter en haut so ba benga pe batuni boni ba habiter tout va bien et tout c'est comme la dernière semaine oyo makamango ekomaki tellement trop que moto Hollande a comme ko tiape comme on a la kati monga na bi bon et ça peut bien comme ça comme ngam naza na Hollande ngape naza na procès et ko sala kena booster procédure donc avait continué presque chaque semaine même na ba faut continuer ce ambi là ba tiapa ba photo mon na ba publier moi na yo ba publier mobali na yo ba publier na ndenga mabe bon ngape en tant que mutu nazo kota pe na ba mira ba mususu ngape nazo répliquer et puis voilà tiko dimanche salama kinini asala ki live moko lobi makamebele nazo citer vraiment kombo nanga bien propre Esther Rodriguez et puis koloba bakama ba famille ya bakama lokuta ya makama bana makamba belebele ya vie o ekoko ko nuire nga na musala nga na vie nga social nyonso wana mbila zaki déjà d'écoute na ibisi policier wana nga na ko supporter c'est trop nazo kende kuna mbila pekisinga la salineti na yoki mais naïbaki déjà ni nazo jouer parce que bango na ba intervenir sur la salle ba ba toujours que il faut action physique ezala donc na lui bon pour na quoi donc voilà na ko ba mingi te pour na se protéger la paix là si nayebi ya nayebi donc dimanche et ça là qui que non à ça live moko et puis voilà na yebisa que déjà police et puis ma camion c'est dingue que na qui nazo ça semblant comme si nazo ça nazo soit na yebenga pe nazo répondre et tout après na kei kuna nga moko tellement na za ya voiture na nga na ke na ndako na bango mais ya yebaki ke non Esther na motemo ya yebelinga na ndenge na zalaka ke non nga soko lobi komo na nga na koya na kopunda na kosala boyi donc ayebaki non Esther akoya donc azaki déjà bien préparé tant azosala ba live ne wana ya kofinga ayebaki déjà ke non ou bien moko na biso akoki koya donc na kei et puis makambo s'est passé ndenge s'est passé bazalaki 4 na kati ya ndako mibale ye na mwana ne à 16 ans ou 17 ans je sais pas bien bon tant nazokota na téléphone nanga nazalaki na ndako ezalaki combien de mibali 2 mibali na kati d'accord 2 mibali bongo combien de basi basi donc ye na mwana ne ya mwasi siko bino pe côté na yo bozalaki combien de bato ngala zakinga moko ngeni ayaki nde après akutaki nga déjà nazo sala déjà nazo mata ya tika azo yetsanga Esther tika ko mata mais quand même avant okota na ndako bapekisaki yo mima apekisaki nga na yo zala di banda nga na kochi mais sikole bapekisaki yo po nini oyokaki te ndeko na nga po nini oyokaki te ma chérie ngai bon tanda pe salaki nga na ndenge afingaki bapara na nga bakufa déjà et puis makambo na nyonso te ezoyela nga kaka na mutu keno il faut na kota bon eza abotima na reconnaître yango ke nasalaki mabe normalement il fallait nabima na nga yuma makambo ekende autrement mais d'une fois aussi na remercie nzambe parce que nzambe aprotégeaki nga soki azalaki moto aza na makasi te akokaki kokufa pe parce que milimo mabe ezalaki vraiment wana entouré bato oyo bazalaki nakutaki na kati ya ndako wana nayebi te so bamelaki masanga oubien bazalaki anime na likambo nini mais nayebi ke nzambe na bapriere ya bato ebele eprotégeaki nga parce que bambeli bazalaki nango basizo bazalaki nango bazotuba mais on dirait ke eza kokota te ezodenda parce que nabimi kaka na blessure moko na loboko et puis moi bagratinir moke na ndenge amekaki koswanga na kota tolo mais nayebi te so azala makasi te mais nakokaki quand même kolongola ye esali nga vraiment eloko ya grave te donc nalobaka nazala na blessure moko na loboko na kasi nalakisaki yo mais quand même oyebi ke na kati ya ndako se retrouvaki vraiment na kati ya danger se retrouvaki na kati ya danger yo moko po santaki yango ke awa vraiment ça ne va pas
Ouais, parce que nga moko na tanga ki pe porte pour na mima kota te nga na ko protéger mima pour na pesa ki bango déjà na moni que non baza batu na ko brutaliser bango. Ah, au bloqué qui porte pour mami à kota te. Na le kolo na nga pas pour na mima kota te nga mona brutaliser bango pour na ba ki dans 5 ou bien 10 minutes mbila koya. OK? Donc, tant au quoi qui n'a pas, oyebaki que dans 10 minutes, mbila au quoi. Voilà, vous êtes qui partent à Souka parce que les bossons na bundi vraiment la bundi. La bunda qui vraiment makasi na. Nga na kangi porte ya couloir en ozaki tellement moqué. Donc nazo sauter, nazo bunda, nazo sauter, nazo bunda, nazo sentir que non, nazo meka rochanga babilo mais nazo barrer, nazo kangaka o na kokaki komona moko na kangi misu nazo bunda kala la baoni pour na yebike 5 minutes so koki ou bien 10 minutes mbila rozala. Mais au cas où siko so esalaki ke mbila yete po defwa mbila to benga defwa mbila yaka na moma ya likambo mbila lobi na zoya. Neti biso na France we mama. Peut-être bino mboka na bino mbila za na rapidité. Biso mbila koma kaka likambo ese salami. Siko soki au cas où mbila zwa ki retard. Na moma wana okoma iko se sentir na danger. Est-ce que obandai o penser ki quand même na mwana? Ben oui, bien sûr. Bon, ouais, ezalaki vraiment donc ba de parler la nifat pour élève. Donc bunda pona vie na yo quoi. Bunda pona vie na yo ba kuta yo na no au téléma. Parce que la marina, na yebike bato bele bazo critiquer nga bazo le makame bele. OK, na sengi beskis mais il fallait kaka ça na ngala lo balikambo eza que il fallait kaka to koma na point oyo pona makambo les stopper. Parce que et bandit déjà ça fait longtemps makambo et bandit qu'on manipule batou ouais lobi boye or le baki doit ngote donc ma fille ba koma vina bango koma kaka rando e baluki eke koto rando e baluki eke koto rando e baluki eke koto mais ma fille nyoso basala ba rando bazala na haine lokola mwana oya Hollande e bazala na ba prudence moko boye. Na moment oyo komisa biso na moment oyo kweyaki na se. Tango kweyi na se mbeli bachaki yo mbeli na mukongo nde toyokaki po lelo olongoli bilamba na yo tosololaki na yo otie appel vidéo. En tout cas olobi la marraine oza yaya nazaleki na yo. Olongoli penzo pusi elamba nyonso natali nzoto na yo mobimba. Pota oza nango kaka namoni ya liboko. Namoni pota msute. Mais awa na réseaux sociaux toyokaki bapandi yo mukongo bachubi bachie yo 30 épingles. Siko na linga na yeba 30 épingles wana bachie yango wapi. Kasi yango eza rando eza na bondoki, eza na buzoba, eza na lukuta. Donc nyonso mabe ezalaka na rando. Donc conseil na repesa na ba fille nyonso o basala rando. Ata ba fingi yo bo répondre à lisusu te. Mutu na mutu asala makambo na ndenge na ye totala. Banani baza ba vrai, banani baza ba faux. Banani balingi kono ba via baninga, banani bakoki bakoki ko se défendre na une autre manière. Vous comprendre? La marraine na ngai na suka kia na zape mutu ma provocation et des kaki na memi makambo ndenge fallait na memango na sala ki erreur na reconnaître ngo fallait pas mais na stopper quand même hémorragie moko oyo na boya tanso batu balinga bakufa pe pour un oyo na monaki na kati ndako wana kozanga amour envers prochain kozanga même prudence yo omebenga mi mama ya bana 5 kozanga kibomoto elekaki trop tolandaka makambo elekaka mingi te na bareseau sociaux lokuta ezalaka mingi naza na pota moko na loboko nalakisi yango eza kaka batongi yango kaka mpona natika na cicatrice te oyebi na poto ndenge ezalaka mais pota yango ezalaki monene ezalaki 3 épingles je crois. Ah, 3. Chrétien parce que nazalaki ko se défendre pe et chrétien qui ekotaki vraiment te na donc voilà c'est que pona nga na koloba ke oza mwasi makasi parce que na liboso ya ciseau mbeli
ozwi kaka mwa pota ya mukie c'est que namoni ke ose défendaki makasi. Ouais, na se défendaki makasi eza kuta ko conseiller pa mototé protection ya nzambe pe hein parce que nzambe soka yebi ke non ozo sala ngo pona cause moko bien pono me ba procédure yango na suka à défendre yo pe na ba manière na parce que soka ezaki moto mosusu tamso akufi parce que en o ezako bima na batwana ezaki en vraiment ya koboma moto sans conséquence sans cause pour penser même na bango moko ngana yaki nga moko nazaki na eloko te na maboko eloko te. Quand vous êtes tous na yaki na ngaba pona ko grimacer to bondi tamso na nenga kibasi nenga zalaga moi bambata moi bosimani na nzoto bobenani basuki mais nazaki na intention te ya ko zokisa même moto donc na kenaki ngamoko mais yo kendaki na esprit ya bosolola botia makamu na se ou bien ozaki na esprit ya tobetana comme na to mona la miso boite atala ngaka na miso aye bakeno ope azamu ta matata tamso wa korobanga na sens wana psychologique hein, tu vois mais c'était pas pour la quoi agresser vraiment que na beta na boma parce que na zaki na eloko moko te na maboko eloko te kama téléphone nanga na fongo la voiture nanga la kotisaki na tolo nanga hein na ebunga te donc c'était tout que j'avais donc eleki ndenge elekaki donc quand bomoni nga na se wana na kwei na yebaki déjà na yebaki bapa mbila politi donc police azo mata escalier donc on a mis tiki na réseaux sociaux toyokaki ke ndeka bato batiaka ba vidéo po malamu yo o éclaircir oyo yo o vivre pour lokuta ezebele na kati ya réseaux sociaux tozomona kuna na ba YouTube na ba page misusu balambelaki oma ya moto batie ba pilipili quand même na moni eloko te na lakisaki nzoto nanga na ziki te na eloko te pilipili na nzoto te donc nazaka na mwa ba créature hein donc wana ezali lokuta ya réseaux sociaux eza yango ba lokuta batienga feti mbeli te wana soki 30 mbeli eza lokuta eza kaka mwa mbeli moko mokie na loboko bon siko nalinga na poser question moko ma chérie limbisanga mwa moke et donc ndenge nga na monelaka yo une femme sage très correcte ma belle eloko nini e anime yo lelo o mikotisa penza oyebi ko ozala pe muto azofinga yo afinga ko pe tous les jours je sais que ça fait mal muto asupportaka mafinga zate muto nyonso asufra na mafinga mutu to asufra nango mais na façon ya ko réagir wana na conscience na yo omonaki te ke za mabe pour lelo ezala bato misu balobi oui Esther akota rando nga nazoloba non na mona jamais Esther na rando est-ce qu'on koki ko confirmer bato ke yo jamais ozala na rando soit okota ki rando po osilisa rando bon ngai nazalaka na bato ya rando donc balobaka bien que entourage na yo ekoko osala ke bato bakanisa autrement la personnalité na yo mais tozaki ezalaki rando ya boye te ezalaki nango baanimation toza kosala ya mike mike mais ndenge koma ene boye nga ntuka nazalaki na kati te nazalaka na bien na moto nyonso ezala na kote ya bato ya Chantal Bola ezala kote ya bato ya oya Hollande mosusu tosololaka na biso bien maningene aza frère nanga surtout nakotaki na dernier moment pour la makambo ya bana mamingeni ok bon eza na makambo nyonso te na koloba sikoyo la marina na kosolola na yo après yo okopase message mais ezali manière moko nalukaki mpona komeka kostope surtout bato ya Hollande mponga naza na Hollande parce que bato bafinganaka bazalaka mingi France moto ya Hollande azofinga France azofinga Magali bino moko bomonaka ndenge asalaka Magali komanke Magali barespect makambo ebele Magali lomama aza na impossibilité ya ko se défendre autrement ok donc nga nalobaki comme nga naza na Hollande nakosala tout pour s'arrêter quand même bamafinga s'arrêter na ba réseaux sociaux soko ofinga mutu na privé wana etali yo mais na miso bato ebele
yango na s'engagea qui na dernière pas au yarando pour na stopango aza déjà na procès aux alaka déjà et pas na ye et puis voilà donc on a mené à na souka et j'espère que à quoi arrêter parce que les sons azui eza grave les sons azui na ba statut nyonso ba policier ba fichier pour na ye na ba to batalaka bana na ba assistance sociale na donc eza grave pour na ye ba jour à venir soki andingi ko soigner ma mokie que à vivre comme bato nyonso normal na Hollande il faut asala makambo na ye na ndenge mosusu même ba faux compte partout au monde que bazofinga moto ozwi elonga mwana moto tie ozwi elonga mobala moto tie ozwi elonga papa moto tie ekozala finale e nyonso wana ekokita na motu na ye donc bafaux compte na ye ou bien ye moko tellement ite ezala bafaux compte ebele nyonso ekosalama lelo ekokita na motu na ye donc soki neti moto aye ye azosala émission moto afingi donc ye nde moto bakokondane. Ouais. Ah d'accord. Mais si qu'on a la zozonga na côté moko, avant dans to koma côté na yenga na zana côté na yo. Ma chérie, est-ce que yebi ke eloko wana o risque vie na yo? Eloko salaki. Po eloko salaki na hotel melango, po mbala sima bandeko mususu basala yango te. Po omoni ba congolais to zandenge nini? Lelo ndeko moko abetaki borboe lobi kuna ngape na keko betango. Mais nzoka peut-être na Esther eleki, mais na mutu mususu ekolekata. Na mutu mususu ezaliwa. C'est la mort. Donc Esther nandenga bimi boye ezanzambe. Pona ngana kolobe ezanzambe. Parce que même si osala ki mbi la confiance, yaya na moment wana batu nyonso ba na rage. Parce que yo oye na terrain na yo te. Mais parce que yo oye na terrain na yo te. Wana eza terrain na yo te. Terrain oyo batu babundaka normalement ezalaka na balabala. Ozomona na balabala tokokutana makosi pona balabala mututu akoluka ase sauver na ndenge na ye soit batu na balabala bakokanga biso danger ezalaka moins na balabala. Mais na kati ya ndaku ma chérie ya mutu danger zali à 95%. Danger zali à 80%. Po mutu musu akoya pe na mbeli chuchu na sale boye. Même si ba okanganga na ke na l'état na koyeba ndenge nini pour l'état lelo akomi ata so akangi batu lobi kuna omona 2 ans 3 ans ba libérer mutu ozomona la marina eza risque et puis na conscient pas mutu te asalango ngai na sala kango bon rage ezalaki nanga déjà et puis nazaki na confiance nanga pe parce que ça ezalaki mutu normal akokosala ngo te eza vraiment conseil on a repris na bandeko muso batikali bobima na mondo oyo eza mondo moko mabe ata mutu to afingi yo zape azokofingelo na tina ayebi nini eza kati na yo ok eza na mafinga moko te oyo ekoleka pedicare na yo na bolingo oza nango na famille na yo oza nango na bana na yo oza nango na entourage na yo na vie na yo bavie oyo bayaka kolakisa biso la marina na bareseau sociaux eza net eza bavie ya lokuta eza mingi na biso bazovivre na baproblème bazovivre sans amour surtout la prochain ezosala ke ba-intoxique bandeko mosusu bakanisa ke non oyo aza bien ye azovivre bien or que c'est pas le cas na ka ya ndeko na biso ya Hollande vraiment je vous assure azali ta mosu motu moko
tokoki vraiment kokondamne parce que aza na ba blessure oyo soki nzambe kaka kokosala mpona ye ou bien pour changer modèle la vie na ye eza pasi donc ezaka nzambe moto akokosauve ye parce que inde oyo nasantaki na kokota kaka na place bana bafandaka na ndako place bana bafandaka ozosentir vraiment ke ozosentir nayebi te nini na koexplike pasi mais nga nalupesi nalobi na nzambe merci que peut-être sikoyo ekosarete na moto azwa soin ya famille na ye ya libota na ye ya mobali na ye ya makambo asalaka mpona to avancer réseaux sociaux eza ya motu te réseaux sociaux eza ya motu nyonso eloko nyonso nzambe atie kati na yo oyo na réseaux sociaux osali yango na bonzambe ekozala mpe na impact malgré baréseaux sociaux oyo tozoutilize eza mpe na milimo mabe nsima nango oyo ezopousse ta mosusu bato mpona bavisibilité kosala koloba koagir mpona bavisibilité wana mais tosambelaka nzambe surtout ntango tozoya na baréseaux sociaux mpo ete tozala biso esengo ya kozala yo eleki esengo ya kozala na 1000 vie esengo ya kozala na esika ya malonga sans problème na motu eleki vie ya kozala na 2-3 000 vie esengo ya kozala na bolingo envers prochain eleki ta mosusu balive oyo tosalaka sa fondement ya kofinga baparent kofinga bana bainsanité oyo ebimaka na minoko na biso aire nyonso donc pour moi nzambe aprotege nga et merci mpona bapriere ya bato nyonso tu nazalaka bien nazala balobaka nini na kikongo mabibi donc mbote eza mwa ngai kasi outi combat na 4 personnes eza mpe facile te nazala bamwa ngai na mais nazalaka na bapoto balobi ebele te nazala mawa bagratinure ouais parce que naza mpe mwa pembe donc bable etikali nga mais c'est bon eke nango eke malembe kopakolaka vite bosambela surtout mpona bandeko mosusu batikali babima na vie oyo bato oyo baintoxikaka rando botika s'il vous plaît Magali Lomama napesi ye merci Magali atindaki nga te Magali aza moto ya liboso aza kopekisa nga vraiment mais nga nasalaki yango mpona kodefendre ye oui po bato ebele bazoloba nde toyoka o Magali atindaki yo o boye est-ce que ezali bongo yo koconfirme Magali jamais à aucune chose Magali ayebisaka wa Esther tika makambo nyonso na maboko ya nzambe sambelaka tika makambo nyonso na maboko ya nzambe nayebi yo oza pembeni oza moto akanda okosala meme mamingeli soki ayaki wana ezalaki mpona kanganga kutu nakota te me ngai nayebaki eloko nini naza kosala makambo ekomi deja na suka eza pa ya police eza pa ya justice donc on espère que motu na moto akozwa mbano na ye nga eza première fois nakota ata na bureau ya police na vue na nga mobimba naza bien édiqué papa na nga edikanga bien mais yo tikali kolala na garde à vue te te nga nakendaki lelo na tongo parce que nazalaki tout le temps na hôpital noyebi kaka assistance sociale donc nayebi ndenge okotisa mpe bangonda nanga wana na kosola no après donc lelo kaka nde nakendaki na garde à vue na tongo na signé bapapier après nafandi quelques heures mpona balibere biso etat ke batia procédure nyonso en cours sikoyo dossier ndenge eza wana eza dossier bokosamba bokoleka tribunal dossier tokosamba ndenge na avocat nanga ayebisaki nga ezalaki na 4 personnes bazalaki bakangaki moko akimaki 4 personnes donc ezalaki Manuela natanga kombo te oyo olanda mwana na ye ya 16 ans bango bakangi bango banda dimanche na yebi soki balibere bango po abokalanga mpe akobenganga alobi na ntongo epuis mwana mobali bongo alataki t-shirt ya pembe epuis na mosusu mpe je crois mais biso nga nazalanga bien
lelo nazalaki kuna na signé ba papi maminde ni pe azalaki mais ye pe azalaki pendant quelques heures pour bazokisaki ye pe na loboko mais oyo maminge na tuka nayebi koexplike te ndenge nini azokaki na loboko mais aza na ye bien nga namemaki ye na voiture na nga nake otika ye ti esika voiture na ye ezalaki donc tozongi biso nyonso na ndako toza na biso bien procès verbal esi esalamaki nyonso bafait nyonso eza déjà confirmé baempreinte nyonso tout ebimi côté na biso ebimi négatif surtout mpo na nga nyonso eza clean comme naza na problème te na justice nazwa problème moko te na justice naza na nga ya liberté na kokosala nyonso nalingi ye nde je crois que aza nano surveiller na te so babimi déjà mais tellement ye aza déjà na biomebele na police et puis voilà makambo na ye eza na justice nga naza nde na avoka na nga sikoyo nde à partir ya lobi dossier sikoyo ebimi mpona tokotisa sikoyo na justice bakata nini bakokosala na efida oyo eleki donc l'air sikoyo ndenge eza boye dossier ese esalami ezozela sikoyo l'air baokonvoke bino nyonso bosambi bakateli bino sikoyo bakokonvoke biso baopatelakatela biso nyonso oui évidemment na nga te parce que nga mpe nazali na kati epuis tokotala ndenge ekokendele mais na bafait nga naza déjà lavé parce que bozoba mosusu asalaki apiblie bavideo na bafoto donc ye moto apiblie yango ya makila na ngai et puis voilà et bamoni ke ngai moto azalaki victime donc de toutes les façons eza négatif mpo na ye et donc voilà nalingai na poser question moko ma chérie ozali na liboso ya public presque liboso ya 1300 na ndambo est-ce que ozo j'irai vraiment devant public ke makambo oyo otiki oyo etangami yo rando ozala te mais na minute déjà c'est comme si ozalaki est-ce que ozo j'irai vraiment devant public et otiki na yo oboyi yango parce que na oyo oui na kokoloba ke na sima na yo peut-être na oyo eleki na banza rando ekozala lisusu ndenge ezalaki te mutu nyonso akomilengela po bino tu boza bamama ya bana mutu nyonso azala besoin kolisa bana na ye na kimia ozo comprendre mutu nyonso azala besoin avanda na kimia na ndaku na ye est-ce que ozo j'irai vraiment ke biloko wana otiki yango okoloba nini na bandeko oyo bazo continuer na nous rando soit ba oyo bakoya lobby soit ba oyo bakobotama conseil nini okoki kopia bango bon conseil na opesa bango eza kaka ke non batika parce que swana na moto oyo oyebi tamso voisine na yo cousine na yo moto oyo oyebi oyo tamso bokoko résoudre yango autrement mais koswana na moto oyo oyebi te oyo ayebi yo kaka na baréseaux sociaux soki omoni bongo zape korépondre na yo te ememaka makambo ebele ngai en tout cas dossier oyo soki esili ngai naza na kati lisusu te il n'y a pas de rando chez moi, il n'y aura pas. Et puis voilà. Donc, bazo s'inquiéter, balobi que non, ezaki violation de domicile. Oui, ezaki violation de domicile, mais ce que botali na loi, ezala raté na ba justification. Nga nazaki na kati ya côté, nazaki libanda. Batindika kingande na kati ya ndako. Donc voilà nyonso eza ba fait. Et puis nanda bango nakutaki nini soki ezalaki violation donc yo na ndaku batindikaki yo donc okotaki na volonté na yo te ezalaki nakota na kati ya ndako te non violation de domicile wana déjà bandeko bolongola bino yango eza pas le cas eloko bakutaki na ndako wana nde yango ekomi sikoyo comme babenga yango nini dia marina eza tentative de meurtre. Ouais, voilà. C'est que yo ndenge okendeki no po kota na ndaku te. Sikoyo nani atindikaki yo po kotsa o na ndaku. Nga nazalaki na lieu public eza appartement comme si nakoki na pe appartement ou eza pembeni comme si nakoki na pe na likolo. Donc mutatindika nga ezaki garçon alataki pembe
dans ce moment alataki pembe aza na pe bat nyonso ba identifier ye mutatindika nga na kati ya ndako. Donc ya kanga ki yo par force à condition na ndako. Ah oui. Donc voilà. C'est que tolo ba yo kende ki te po kota. Ah bon. Mais si koyo ye garçon na tia kanga yo akotisa yo na makasi. C'est que bandai ko zela yo déjà. Bazaki déjà bien préparé, bayebaki ni nezao le cas parce que moi na oya Hollande ba la vinyo sa sala ba so kazo finga bato baza pembeni azala préparé parce que ayebi ke to ko kende li. Donc a visa ka mingi ngai na mami ngeni ya. Donc voilà. O ayebi bata France. Sikoyo tangu ye garçon na tindi ko na kati ya ndako après bakangi ndako. Sikoyo ye aleki liboso azosala neta kanganga maboko, tu comprends? Donc kanganga na ndenge ya maboko nga pe nazo bunda. Na pesa ki yo baku etant que mwana mobali bo bandai ko bunda. Ouais, to bundi na ye to kuli kutu na mabele ndako ngweza ki glissa na yebite so ba check ni na mabele je crois ba. Donc yo na garçon ngo bo betani do bo bundi ti bo kwei na se. Après na tindiki likolo na nga na kangi porte parce que couloir ngweza na ngobondele te. Na kangi porte na mpêché maminge na kota na kati. Donc après wana nde bitumbe bandaki au moins 5 à 10 minutes et soki na tamula ite tant na yo ki siko ke police a komi ko ya nde na lala ki siko na mabele ale Manuela amatelinga siko na mokongo fille Hollande amatelinga na mokongo na ciseau na ye na yebite so bato batala video yango alobi na mwana na sala live tanga na yo ki ke live ale na misali pe victime na mitiki na ngai bon naza mpe moto makila ebele wana na kosala yo sabino nga nazalaka ata botubingelo ba moke makila kobima pas possible donc c'était ça. Donc tolobaka bitumba obundaki nde na garçon wana. Oui, na garçon wana nabundaki vraiment mingi bazaki mibale bazaki de garçon. Siko ye garçon ngo osi omona ye pe na mboka na bino kuna na Hollande. Nana mona yete mais bandeko nanga nyonso ba identifier il paraît qu'il y a un garçon ya kataka suki. Oui, to yoki akata suki. Salon de coiffure. Donc bandeko nanga ba identifier mais la recette ya bandeko nanga mutu moko sala ye mabete justice eza déjà dommage. Mais si koto ba yona ndeko na biso ya mwasi botikali ko bunda te. Bon ye amatela kingande après tant amoni nga siko na fi. Ah oui. Nde abando sala ba grimace na ye a pelisi caméra pour la soit live. Anga pe na sali drame, tu comprends? Drame la marina. La kadi moi dramatique. Ah do yo po mi lembisi lero monique mbila zo kwea. Ouais, na yeba ki déjà po bakuta na position wana ya faiblesse quoi. Kasi yango nazolo ba siko soki mbila kwea ki no kite. Na kwea pe na fete. Ado so mbila kwea ki don nako kwea ya sezali yomoko mutomi kweisi. Ado yomo mto kreya ki eloko na osaye to kreye base moko ke na lala ndenge zala kaka. Donc ezali teke ba beti yo ba kweisi yo. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Moi, Mingaïka, na yebisi yo kubunda na 4 personnes déjà satisfait. Na la bien nos na sala ki ezaki na ngoka. Na gara muta makila ebele hein. Là ça ba katenga pe na kanef. Mais c'est que mais aux alaka sportif. Bon, on va faire sport ouais. On faire sport. Là c'est à ce qui ça nga ezala ngope monene vraiment te. Makila na ngande sala ebele. Si qu'on a posé question moko les deux garçons wana baza ba tata ou bien baza ba jeune pour les deux garçons wana bakoki ko bunda na yo te baza ba tata bana mibali vraiment bana mibali mais na yebi na bango te mbala liboso kutuna yo bakombo wana na mona yepe bona miso te o mususu pe kutunga yebi yete po akimaki donc voilà mususu nda akimaki. Oh là là. C'est chaud, hein? Ezaki chaud. Mais si quand yo ta mbila ye, ale ba yo ba memi on ba une ambulance. Ouais, te ba bimisa ki na lo bango bato ba prison,
po bango bazaki na bambeli bazaki na basizo na maboko bango nde bakendaki nano liboso mbila kuti yango mpe na maboko ya bato basimbi boye bon nayebisi yo la Marie na il faut faire attention na bato mosusu mais nzambe aza makasi parce que mundele okokosa na makambo nyonso mais na makambo etali makila ekokosa ye te donc baprinte na bango eza nango na makambo na bango nyonso bazalaki nango bazalaki na bambeli na bandambo basizo quand azobima papier yango naza nango na chasse baprinte na bango ebimaki déjà ke mwana ya mwasi azalaki na mbele moko monene ya noir et puis ye mama azalaki na ciseau moko na ndambo na maboko et consort mosusu azalaki na mbele moko mokie na maboko donc ebimi kote na bango ngai nazalaki na eloko na maboko te donc voilà. Oh là là, sikoyo na hôpital quand même olalaki na hôpital. Oui, nalalaki na hôpital nga nazalaki moto asoka nabimaki na ndako wana ata nayebi te nazomona bavideo wana nga namataki na ambulance bango bamataki na bakaro bakangaka bato nga namataki na ambulance nake na hôpital ezalaki nango mpona bamonaki makila ebele partout baza koyeba te soki ezalaki wapi nga naza kolobaka no batia bambeli batianga bambeli partout batianga bambeli partout et donc bapatinga bilamba na cuisine wana mpo batala soki ezalaki na bambeli te bon bablessure kaka mike mike na kino awa ameka koswanga me nalongolaki ye te donc bakilaka ya ndenge wana donc mingi te eloko eya te ngai nde eloko mona omona ke oza vraiment mwasi ya makasi mpo na kotala biso na biso kutu basi te na kotala nde mibali mibale wana seke mibali mibale wana seke donc mpo na ngai na omona bango cede donc bana bango bato bayeki mpo basala baaventure ou soit l'air bamoni yo mpe lombe ya mwasi bakoki yo te ekozala basala bango eloko te oui eloko kaka ezalaki no bazofacilite ye bazofacilite mpo ntango bango bazobundisa ngai ye bazozwa mwa courage ya kobeta mwa likofi mwa mbata mais naza koesquive yango chaque fois donc non so bobundi bino na bino basi eza na problème te mpo boya basi na basi mais oyo ya mibali nga nazobaka ya bana mibali wana mpo bana mibali ti bango mpe babanda obimisa makofi c'est pas bon te baza mabe donc bichi na bango ezalaki baba basanganga bango basalanga mabe bichi na bango ezalaki bongo mais baokaki mpe kolongolo mpe bilamba basali yo mpe mabe ouais bakokaki mpe donc au risque hein ah oui mais sikoyo conclusion nango na oyo nyonso oyo elekaki wana conclusion nango sikoyo elekaki ndenge nini na nyonso oyo eleki oui na nyonso to eleki conclusion nango pianga maye donc na nyonso oyo eleki conclusion nango ezali ke non procédure eza en cours oui esi ebandaki déjà na Hollande arrestation ezalaka mingimingi 5 à 6 jours na baka grave neti boye soki efili après procès yango ekoti sikoyo parce que verbal moto nyonso ase défendre alobi ndenge ezali sikoyo bapreuve nyonso tu na baoyo ezangi oyo neti ezobima sikoyo na bareseaux sociaux ekokota sikoyo epai ya bavoka bango sikoyo basala procédure ya suka mpona kokanga clôturer dossier kozwa décision finale mais bapesaka toujours chance na moto nyonso azwa avocat et puis nini soso mais na garde à vue déjà na moto ayebi eloko nini abimi nango ok ntango bazotika bino na garde à vue bakoyebisa bino déjà eloko nini moto na moto atia na motu na ye oyo ifo alukela avocat. Donc voilà. Mais interdisera, bapekisaka bino réseaux sociaux te. Bon, bapekisaka réseaux sociaux ya mabe, oui. Soki neti mpona kofinga bato bien kosala makambo mosusu ya mabe, oui. Mais soki oza no na Facebook normal ozosala makambo na yo ndenge mosusu eza mabe te. Mais na
bapekisaki ye te parce que ye mpe aza cause nango nayebi te tokotala ye à la longue tokoya koexplike nini mais je crois que mpona bien na ye normalement il fallait garder silence parce que accusation nyonso sikoyo ebalukeli ye quoi accusation nyonso ebalukeli ye mais tant que toza biso nyonso tu bamama et puis bino nyonso tu bana baza nanu mike est-ce que okoki kotya mawa te olobi na retirer plainte là Marina question eza bien mais au moins dans la vie il y a des choses où on peut tolérer il y a aussi des choses où toko tolérer te eza na makambo mosusu esilaka nango na koloba moto yango mpe ayoka mais eza na bato mosusu bayokaka te donc vu ya mwana mwasi oyo ozalanga te na bebisango avec déjà ba problème ebele oyo eza nango kaka continuation ya makambo oyo ye moko asalaka e bato bayokelaka toujours mawa ezala awa na Hollande baassistance sociale bapolice bato ebele bakontrolaka ye bayokelaki kaka mawa mpona bana mais nasolaki na assistance sociale ne moko ayaki tunanga soki eza ya solo ayaki na hôpital ke mwana ne ya mwasi oyo ya 16 ans azalaki na mbele na maboko bon nga nalingaki nalobake non nalobake non mais lingaki balekelanga mpe dossier nga alobi oui azalaki na mbele na maboko alobi kobanga na yo te madame dossier na ye eza déjà trop grave na makambo ebele oyo kutu eza ya mokie mais aza déjà na baplainte presque partout na bavoisin na ye na baprofesseur à classe donc partout donc alobi na ngai mpona kosauve même ye moko mpona kolukele direction ya bien à vie il faut naloba vérité nyonso donc voilà donc ngai nakosala oyo eza oyo ngai nazosentir ke non ekoedike mwa moki atika kotraumatize bato toloba wana eza kotraumatize bato na baréseaux sociaux po oyebi ke trop de plaintes suka nango emema à prison mais oui hein. donc na une fois ou l'autre donc te naza sukuna te bati kokanga nkombo nanga te naza moto arando te eza obligation nanga te nataka nanga moto esengo sipo nga nayebeli yo moto arando te donc nadingi nanga te donc voilà merci ma chérie merci en tout cas nayebi te liloba nini okoloba na baoya yo na tout le monde baolanda yo comme ça nayebi te liloba nini okoloba namoni pe camarade na yo pe kuna Priscille azaka ka boye nayebi te liloba nini yo koloba kuna Priscille oba merci pour la prière et puis soutien na aussi na bolimbi si vraiment na bandeko nyonso oyo boyebinga bandeko na wana ya famille bandeko na ngai bacamarade na ngai bakamisala na ngai bato nyonso bayebi ngai na baréseaux sociaux nasengi bino bolimbisi bato oyo basololaka na nga bayebi ke nazalaka na ngai très douce très gentil me nasilikaka pambapamba likambo wana nde bosambela mpo na ngai elongwa mais na promettre bino ke likambo bosama sosu te nakosala yango sosu te et puis bolimbisanga vraiment soki nashokaki bino nyonso Magali le mama limbisanga mpe parce que soki bato bazofinga yo ezalaki mpona nasalaki kiteti nayokelaki yo te mais opekisaka nga chaque fois naza wana mpe mpona yo mamindeni mpe merci soki ozokaki mpe ezalaki mpona oyaki kodefendre nga na manière na yo Monsieur Aouba, Josiane Mondele, merci peu pour la inquiète, mais la dame bien la bien après. Donc, bateau, surtout, au bagage, c'est malanga, na seni bilo merci. Bon, il y a la prière, Zamba qui s'est ramonté malanga, de la kanda, et puis à partir de l'eau, on a bloqué bateau, ça m'a peu,
on a yebi que la sentir que non baza ba faux bato ba ko intoxiquer rando na kotala ba komo na bango te ba mo ba yebi na ba fausse information o ba bénéfice en reçu bimisa ba information à mutu boyebi même pas mutu na la famille comme bien bozala c'est pas ba parents na binoté il y a ba noko na binoté bozala na ba famille en fait na ba réseaux sociaux ya rando vous autres bimisa ba fausse information bato mosusu basali ba crise leki na ngalongo elobi na minuit ezalaki mokolo dimanche minuit ayo ekoma olande na ba 4 heures asali ba crise na voiture parce que ayebaka ke non babombi nga batienga soki combien de pato na motema bandeko rando eza nango esalaka na balimite bablake ezalaka na balimite bozalaka plus na vérité parce que bato oyo bino batalaka bino mitu na bango mpe oyebi basante na bango te bokopema bato pour rien bokopema bamasumu pour rien donc bozalaka na limite koya na vérité soki likambo oyebi te koloba te eza na bato ebele basali balive na bayoutube ozolia bambongo me boyebi te famille ya mwana mwasi oyo esuki ye ndenge nini bakamarade na ye batourage na ye baza ndenge nini na bakamarade donc voilà bolimbisa. En tout cas, merci ma chérie Toyoki yo, Tolandi yo. Même ceux qui étaient là qui montent la place à Dinola, à Angolaise, la salle à Babababé, Bongo, Internet, na position dans la Kennedy, tout la culture, tout la Mbokate. On a deux côtés, donc Naza congolaise, Naza angolaise, en plus, Naza plus. Donc on a qui me colle dans le col dans la seconde, Naza plus na ba congolais que na ba angolais. Donc, bon, on a dit qu'à moi, que là, ba angolais, non. Et ça pour la tête angolaise. Si oui, ndenge koma iko sala neti moi Angola Kisasa et comment iko sala moi lumbe quoi. C'est pas bien. Ah. C'est pas bien du tout. Exactement pour Nazar angolais parce que bateau on a défendre peu attends mon côté angolaise. Je crois bien. Et bah on est sur bazar congolaise. Donc pour moi, c'était pas le cas. C'est pas que pour la boye non pas pour ça dit comme voilà, donc à partir de là, la relégation de Sionate, vous aurez suite après, ce que nous avons songi, bon, total la année, ma remission qui est merci en tout cas, merci ma chérie, nanga na moni na tiki on a libéré yo, comme ça on a peine à okene na kokata émission. Merci vraiment Esther, merci, ba courage, nzamba lola mona yo. En tout cas, biso nyonso tozawana pona kosungana. Merci vraiment, à bientôt yaya. Merci.